na ndako na ye mbanda na ye bakabwana na mobali na ye oyo baza sika alo mwana oyo ye atika mwasi wana atika mwana pa ya mobali mwana ngo ya aza soki na 5 ans à sa grande surprise, à notre grande surprise mwasi oyo ligoté mwana ngo basingaki kotikela na douche eza bongo te. Alors je suis avec la famille ya mobali na famille ya mwasi baza awa mwana ngo kotozala libanda wana avec beaucoup de gratimini abandako tout aye nguba de bwikala yango wana na pesi nano ordre pa ya famille ya mobali ba récupérer nano mwana wana balongola ye na maboko na ye bazali mwana ya grand frère nanga message ba vidéo mo ba ko tundela biso kuna mwana ko fola moni baza traité na ndako esika bavandi na mama na bango mama za mama maboko mama na bango za na mwana deuxième femme ya ndona biso en joie mais ndona biso personne na voyage mais cela fait que non ndona biso so ba traité comme il faut comme parent mais à ça les déplacements ganingi ici na mama mbala bunda et en autre grande surprise voisin moko genre ba image oyo makambo nyonso tolikanaka na ndenge bavivra na potoza un peu distance na bango et okomaki non de voisin wana azwaki numéro na biso te mwana moko ya kaka ya libota soki mwana nini apesaki numéro ya papa place aza na voyage papa azwi video wana azongisi biso ayisi biso ke non bokende ovérifie ndenge bana bavandi kuna est-ce que bino ozala bango na bovérifiera te bino tosalaka yango mais cela n'empêche pas tokita comme dossier comme ebo idée ko se renseigner tosali mayele toboyina kokenda désordre toke boye tokotala leti bana kaka courtoisie ndenge mwana ye tomoni ye kutalalaki bayekola musa bakeko maplane mama sara akekolimisa ye mama sara ndena mama oyo akekola mwana ye ndenge takomisa ye omoni mpe mwana ndolanga mwasi kuta wandi kumukawanga talatala mwana agambisa baémotion naoni ataika banabisi calme toi kolakisanga baémotion na miti oyo te mpo akoki kocomprendre toyebisika kena toza na activité moko lobi na établissement na biso toza na mposa ya mwana pesa biso epesi ya biso na bilamba tokena mwana azwi moko makasi moko boye awesa kutu bavoisin bayo tokika mpasi tosupporte tobimi ayebi kotika biso toexpecte ndisi te kena ndeti toza na kanda ndeti kokesa tobimi e tokomi na kwaka na pompage boye mwana yesa biso tosomeli lipa le pain po alobaka français le pain oh le pain c'est bon depuis le matin tu n'as pas mangé oh non allez non t'es les pitons. Bandeko Bolingo, j'espère que vous l'andi en vidéo oyo na oti balancer les bino ya komona ndenge nini papa azalaki na mwasi na ye ya liboso bakabwani mwasi atikeli bana parce que azwaki mwasi mususu et mwana wana azalaki na 5 ans façon azalaki maltraité et pas ya rival ya mama na bango o batikelaki libala mwana manzaka kokanga mwana basinga kochai na kati ya douche comme prison ba mama tozala ba responsable likolo ya ba 9 mwana bino bobota na mabomo. Il y a des femmes qui ne sont pas des responsables vers leurs enfants. Yango na bengaka bango ba stérile. Moi c'est ça état d'esprit, moi c'est ça sens ya responsabilité o e bandarana nous na état d'esprit na ye. Mobali nyonso so bokabwani na ye aza ya kotikela mwana te, aza ya kotikela bana te. Batikala na papa na bango non. Wana eza sens ya irresponsabilité. Soki mobali oyo bota na ye aza irresponsable, yo foza la responsable makasi. Parce que na ba couple toujours ezaka phase na naître. Mais il y a plusieurs femmes qui sont des irresponsables. Otikeli mobali bana. Moi si wana tikali ko torturer mwana na yo lokwa mbanda. Azozwa na image ya mama na ye. Mwana 5 ans. Okofandi senzala. Okoligote basinga niki mwana ngondi neti miyibi. Aki atie na douche bandeko bino ba mama botika ka bana epa mibali na bino ba irresponsable boyo kande nini biso nyoso tokendaka na maternité ko bimisa mwana toyebi ndenge nini se pasaka c'est entre la vie ou la mort
Mais quand ça ne tient pas par rapport à mobali olinga qui n'a c'est envoûtement, aux ubana otikelier. Oye ba bien façon bo vivre qui na mobali wana. Ozo mona ba incapacité na ye. Ozo sentir que mobali oto vivre na ye, azana sens ya irresponsabilité. Azana ba vide na état d'esprit na ye. Aza stérile na kati ya état d'esprit na ye ya ki mobilité, aza stérile, aza ekomba. Allez simbite yo zubana otikelier. Boza ba maman ba irresponsable. Un jour Dieu va vous juger. Mama akufa ke sika bana ne baza. Soki na omona mutu aliboma. Azo lite na bana na eti na fulu. Ebongo yo mutu oza normal. Oyebi koke somba kabelo. Oyebi koke kotia basil. Oyebi koke ko souete osomba buchu. Ndenge nini o protéger bana na yo te. Ndenge nini o ko protéger bana na yo te. Jeune fille oyo azo leka awa. Ko pesa conseil. Bobo kolabana ya mibali na bino malamu. Mais namoni bato musu ba komo finga bato musu bazolo belé n'importe quoi. Mais qui se sont piqués connaît l'affaire. Yo soko zo se retrouver na biloko jeune fille azolo bate. Oyo kapasi ya nini? Okoyo kapasi ya nini so zo se retrouver na marambu jeune fille azolo bate. Na romi tungisa na eloko te pe na oyo capacité parce que na mambo azolo ba je me sens pas piqué, je me sens pas dedans bandego. Ezana yoka sko sorte ya ba mama mususu ya irresponsabilité. Alingi mibali esimbite. Azu mobali moko abokolela ebana nga visa mobali na okokate mwasi ya ndumba, mwasi ya ekobo. Madesu mukusa batokisaka kaka. Enga vraiment sa mobali na okokate. Akomi kolokota mibali nyoso na mabimbali ya bavuayu. Isifika bamoneke atulite. Mais eza sens ya irresponsabilité. Tu as tes enfants. Oza femme forte, ndenge tokomo yoka lelo femme forte eza mwasi luka mbongo, mwasi mobali, oluka mbongo na yo. Mama ndenge oluka mbongo noana, soko zwika lola, oche liboso, olobi na luki mbongo na ngana nzambe, nzamba opeso mobali ya malamu, nzamba opeso mobali ya valeur. Eza te mobali wana botele maraso bo bandi ko fingana. Abandi ko fingo, a rappelo ndenge nini okoluka batata ya bana na yo. Abadi ko rappelo ndenge nini aza 5e mobali. Afinga yo ke oza mwasi o mérité kozala na mobali te. Liboso ya bana na yo. Eza na ba mama mususu. Bazwa mobali, azwa mobali, aza na ba jeune fille. Oza na mwana no ya 16 ans, 17 ans. O chanjara ka mibali. Mobali wana komi aliemaki aliena soso. Yo yeba te ke mobali wana ya akomo bimana mwana na yo na yo. Mais osaka kawana mwana mabe mobali ya mama non. Il faut koyeba mobali nini ozolinga. Tant que oza femme seule, il faut kozwa temps ya kosenga nzambe apesa yo mutu ya malamu oya kozala na ba symptômes ya kibo parent oya kozala na sens ya responsabilité de tant que mobali. Okoki kozwa ka mobali te po alataka pantalo bi aza mbinga aza na libumu aza na bapake. Or que na kati na aza na sens ya responsabilité moko te. Na état d'esprit na ye aza bourri ki tout fait. Bamonoka ke olamukaka na mobali. Eza esprit nini? Eza esprit ya kotula. Eza esprit ya échec ezala na kati ya basi ya bongo. Basi ya bongo bakokenda enfer li felu. Ozo mobali a tortura kabana nona misu na yo. Et tu assumes. Kanga monoko. Aza papa na bino. Azo pesa éducation. Non. Yangwe bongaka. Moboti na moboti abokola bana na ye. Mwasi nini oyo kotikela mobali na yo. Na kenda ya zo mwasi wana bokola bana. Mwasi wana soki alakisi yo gentillesse physique et bon spiritualité na ye. Doyo ndimika osala no perte ya bana. Otikela mobali bana. Est-ce que mwasi o mobali no azwana aza responsable? État d'esprit na eza malamu.
spiritualité na eza malamu potikele bana na yo. Est-ce qu'aza responsable, aza na capacité ya kuassumer ko bokola bana na yo ndenge yo moko bokola bango? Oh, aza papa na bango. En fait, moi si angwa zalaka bien na bana, état et d'esprit na ye. Est-ce que eza malamu? Yeba ke soki état d'esprit ya moi si wana eza kitoko te, spiritualité na ye na kati na aza na bondoki. Na yo okokota na liste ya koliama soki abebisi bana no na sorcellerie. Yo pe vi na yo ekomi en danger. Tango ba kosenga mwana sacrifice, mutu liboso ba kosenga sacrifice biso mama na yo. Pona nini? Ozaki responsable te. Omonaki mobali akotikela mwasi bana na yo te. Etala mwana 5 ans, mwana 5 ans asali nini? Bolandi ba video ndenge mwana na nzoto ne nyoso manzaka lokola kuluna. Est-ce que moi si on a za mwasi ya malamu? Ba mama tozala ba responsable. S'il te plaît, soyons responsables. Une femme forte, c'est une femme de prière. Mbongo yango tendela kisaka ke mwasi aza mwasi makasi. Quand il y a la prière, il y a la crainte de Dieu, il y a la bénédiction dans la vie d'une femme. Mwasi oyo azaka na vie de prière. Mwasi oyo alukaka mbongo asangisi na nzambe ko luka mbongo na ndenga sanctification. Eza na basi mususu azo luka mbongo azoteka nyonso na temple ya Molimo Mosantu etumba maka. Pona nini? Aluka fond. Po aluka mbongo. Azana wenzi ateka nyonso na temple ya Molimo Mosantu eteka maka. Et bah bengue femme forte. Non, tu es une femme sale. Tu n'es pas une femme forte. Moi si nyonso ateka nyonso, ozoteka biloko, ozoteka na temple ya Molimo Mosantu, tu es une femme sale. Tu n'es pas une femme forte. Soyons responsables. Okoki kotala ke papa aza responsable. Si na tikeli bana oboko la bango bien, est-ce que moi si oyo mobali no azui aza responsable? Aza na ba sens ya responsabilité? Est-ce qu'aza stérilité? Akoki pe kozala ekomba. Mais yo zui bana na otiki. Eza échec. Moi si nyonso atika kabumba ne pas papa. Eza échec. Yango bo finga jeune fille te ayena improvisation na ye akopesa toli. Tala mambo apesa katoli yango yo. Mwana 5 ans basali ye